na retunda ya ojaenda yango yo place totemi juste babenga yango vidraria eza place ezaka donc depuis na temps ya bacolon na temps ya baportugais awa oyo eza place bazali kofabriquer bavitre et puis koteka bavitre alors tokota na kati mpo toyeba ondire fabrication ezali sute metira kaka keno koteka bon tokota na kati toyeba mpo eza nakomona ngo mwa bene yaki depuis époque coloniale donc tokota déjà avec eza ndako moko ya kala vidraria toza bongo na ojaenda tokende to yeba nini etikala na kati kuna mpo découverte esengaka moko vidraria de ojaenda uma antiga casa que vendia vidro para toda Angola. Exato. Agora isso aí ficou assim por ver. Bem, isso tem muito a ver com a gestão, não é? Parece que o dono não mais investir, né? No que está investindo em outros lados, e é assim que deixou essa uma antiga casa que vendia vidro. Exato, pessoas que na siège ouro, place papa na maman nilangi banyataka makolo na bango po Nova Jerusalem eza munene makasi eza na bairo ya Benfica mais awa place penza papa na maman nilangi banyataka batiaka makasi na école moi munene eza ba Congo bani tout ça mais modi moné pe malakimia atika biso déjà moteur ya nani ya école wana ma école mo ya bien donc eza penza neti moi centre bozomona awa bato bana ba moto bazali pédonal ezali donc eza débit ya ba magasin po ba magasin so boye commercial okomona ba magasin ojaenda commercial donc na sima juste ya cameraman boso na biso do na sima ya cameraman donc eza déjà dans cadre ya bien et pas ya Perrine Leya donc eza staff oui place ya souvent bato moi pourquoi bato bayaka mwa ekiti tellement que Perrine aza momimo aza mama na play et puis John Aishora baza play toza ba DJ Christian Zawana donc DJ Christian donc vient de DJ donc bayamba penza bato bien vraiment donc la émission est à la maming na poto na ko saluer Bobo mesini to sous bongo awa na chaîne ya bino bomesana kolanda chaîne na biso to chaîne officielle bongo na émission découverte toza bongo na Ojaenda na partie ya liboso donc tozana kulutu na biso na clé kikinga ye azamo na Ojaenda kala ye muto koyeba ko diriger biso moi point il y a différents points à Ojaenda dans le cadre de la première partie il y a une émission de découverte na bairo Ojaenda to déjà na kulutu na biso déjà ko gija koya pour que to bandango ndenge zalaka la biso ba point stratégique awa bongo na bairo Ojaenda vient na ngai ana clé déjà za kulutu na biso akuija kokota pour que kimetike molunge oye kimetike molunge salonga nzala lidie lukamaka papi matala tala langa hilombe lacho musombo lacho benande ntumbe langa bontumbe ale masamuna boreka yana kiboni watardi très bien tu es souvent na Ojaenda découverte ah moya Luanda moyi makasi ouais c'est bon toza bon nga niso oza na posa ngo mona nga po naza mona Ojaenda na poli bambula boy na Ojaenda na sali 23 ans na Ojaenda poli na Ojaenda 23 ans na Ojaenda le pango de biso na futela la vie na Angola te mais na vie yango ya ah ouais le pango de biso na futela yango le pango on a il y a besoin na futela yango wana voilà ba palais za ba moins cher ba ni tout ça donc le pango de biso na futela yango wana à l'époque ya surtout longa to kendo oui oyo terrain oyo babenga yango camp ya Manguerina na sio na expliquer na émission na yo kaka awa nde ebimisi ba joueur rebelle ba beti na ba jira bola ba bimi penza awa babimi awa ba joueur minene penza babimi penza ba Didi abeta na centre abeta na Cabo abeta mo ba équipe minene abeta pe na équipe nationale babimi awa ba Valdo babimi awa ba nani ba Mvaki et puis équipe makasi ezaki awa ezaki sélection ya 092 o ngamo pe na beta numéro 9 banini wana de 2000 ba 2004 5 6 tout ça là équipe moi loisir awa ba équipe ba Manguerina pe zalaka équipe moi makasi awa Manguerina tozaki na nani na équipe mai prête awa na nani Triomphe na Triomphe ezaki ba équipe awa baza beta gira baye
Girabairo tout le monde en Angola à Girabairo voilà donc boy so okei na sima ezana wenze moko boy ezana sima kuna so bimi na sima wenze moko benga ngo prasi ya moi wenza muke so ko pousser na oke musika na ngo penza nde okende ti comme na Oma Oma place ya ba organisation de Moulier Angolane organisation de Moulier Angolane place oyo encadrera basi quoi donc moi ça la moi si mabe na mboko ezate voilà donc yango wana quoi kolongwa to kende kolongwa to kende bomuna komba na ebité so bomuna pe vidraria oyo moko ya ba compagnie oyo ba portugais pe batika awa place ba sala ba vitre voilà il y a to kende déjà merci découverte du monde de l'arabo to na kuluto na keki kinga ve ce que tu proposes bon awa to na retunda ya ojaenda yango yo place to temi juste ba benga ngo vidraria eza place ezaka donc depuis na terre ba colon na terre ba portugais awa o eza place basé pour fabriquer ba vitre et puis ko teka ba vitre alors sur le commandé to kota la kati poto yeba on dirait fabrication za suite métier la ka ke no ko teka bon to kota la kati yeba po eza na komona ngo mwa venir depuis époque coloniale donc on kota déjà avec eza ndako mo ya kala vidraria eza bon na ojaenda to kende to yeba nini tika na kati muna po découverte senga ya mwa boye bana poto balinga boye découverte to komi bongo awa na kati comme vous pouvez s'imaginer toza bongo siko na kati bomoni toza pe ba responsable baza mutu moko yolo baliloba awa par rapport ya esika oyo tu sabiso eza moko ya ba oyo ya auto sala mwe ba 30 ans oh moi amigo abed ya ko saba mula bonya et comme Tudo bem. Ok. Cumprimenta-moi aqui. Boa tarde. O moço fala também língua? Não. Só português? Só português. E até me falou uma coisa, estamos aqui, estamos aonde aqui? Aqui estamos na vidraria do Hoje Ainda, é uma antiga casa que vendia vidro para toda Angola. Exato. Agora isso aí ficou assim por quê? Bem, isso tem muito a ver com a gestão, não é? Parece que o dono não mais investir, né? No que está investindo em outros lados, e é assim que deixou essa uma antiga casa que vendia vidros. Agora é melhor para saber, ele próprio fez quantos anos aqui? Sim, quantos anos já fez? Bem, eu estou aqui dentro aproximadamente há 25 anos. 25 anos. Exato. Agora está fazendo o que aqui? Bem, estamos à espera de novas oportunidades, de novo camarada para investir no setor e para que isso não fique fechado em função do vandalismo. Assaltarem teto, é assim que a mata ainda continua aqui dentro. Mas a própria casa tem quantos anos já? Bem, a vidraria está desde os anos 60. Está aí há 63, 62, desde essa época. É um patrimônio do Estado angolano. Exato. Gostei. Muito obrigado. Vous comprenez déjà, il y a sali déjà 25 ans à expliquer. Vous comprenez dans le lobby. Manque de financement des salles qui n'ont pas de c'est la opportunité à Sika. Donc, on va zawana. Et il y a un lobby qui a la gale quoi moi. Et tu as net moi cop moi boy moi ba cop mike za ya oteka moi ba vitre mike zali po soutien zali société tani zali kutu na terre kala ta biso to kota a to so ba vitre awa ba moyo mona na kati zaite po ezali lokola usine na kati yo sala commande awa na kati yo sali commande awa na kati ofuti mbongo na yo ale ba bimiseli okuna na ndenge oyo kolingela ba kateli yo ba pesi okay metadi oyo c'est ya siko nde tuza boto kende wapi osiko toke na ngambo ya komba mais na temps oyo moye tokota eza te bomona église ya komba ta na libanda ya problème ya tout tambola déjà to yango na église ya komba yango eza numéro 1 awa na Luanda je crois oui nde na okoloba po toza na ba sima otoko toza na ba to na église ya komba numéro 1 na Luanda awa et voilà oyo penza eza place ozokende eza penza siège oyo place papa na maman langi baniataka makolo na bango po Nova Jérusalem eza munene makasi eza na bairo ya Benfica mais awa place penza papa na maman langi baniataka batiaka matambi na bango eza place eza bénédiction makasi au monde et puis esika eza référence penza ya ojaenda makasi OK to katsa déjà
tozokatisa prince découverte ya la mwa boye boomona makambo nde yalaka tokatisa mpena prince naye souvent ake tokatisa prince tokende bongo tokende ti na église tokota na kate sûrement ta mosusu ere odia lolobi tokatisa déjà toya vers église ya komba découverte ekendaka boye ya toza na kulutu na clé kitinga église ya komba yango wana déjà okomona maestro viki afilmaka déjà totemela siko wapi po expliquer biso bien oyo bauti omona église ya komba eza bongo référence monene na ojaenda voilà église ya komba église oyo ya visionnaire nango bongo mama olangi na papa olangi boboyi ke bakufa alors moto azokamba yango sikoyo na monde mobimba eza mwana na bango ya liboso papa Alain Gabriel Olangi. Voilà donc bon comprendre kaka ke eza ambiance ya plateau. Donc, voilà donc c'est ça. Et comme on a papa Alain Olangi, papa Paul David, maman Da Silva, maman Kimbimbi, maman Aksa, maman Ketia, na maman Chibambo. Bango nde bakamba ngo mais awa sikoyo awa oyo aza comme chef de mission eza maman kombe oyo asiko tokende wapi osiko nde tolongwa tozopusa na mwa liboso bomona plaza pardon kambami na mama Agnès mama Agnès aza neti responsable awa et puis papa Pereira bango nyonso baza ba responsable awa tokende siko bomona plaza et puis bomona terrain ya basket ya nani terrain ya Mawete bomona moi côté on a nyonso quoi toza bongo liboso ya Mawete comme vous pouvez s'imaginer toza toujours na kulutu nanga na kinga Mawete tolobaki kuna eza place moko eza Mawete ngo eza nini Mawete eza place moko ya bien place bato bayaka komela kolia eza vraiment cadre moko ya divertissement en tout cas eza bien makasi Mawete donc ya to uti wapi bafali bayaka awa bato minene bayaka awa alors et puis bandule peze betama awa bandule oya bango oya bangolais quoi betama awa et puis biso ba musicien msolo ba fondé banani ba Junior Belgado ba nani oyo nani la Lyon c'est la Lyon J3 beta pe awa déjà na Diego Mario beta maestro Viki déjà na kati kuna sabendi bomo na moyo tango ya cadre mo kitoko bato bayaka Luanda oya bongo na Ojaenda na place na ngambo kuna tango yoka na ngambo koti maestro Viki sabendi na omoni ya cadre mo kitoko pona oya ko se divertir donc tuzaka bongo na bayro Ojaenda na cadre ya première partie émission de découverte na moni babe école na pays bana kuna wana école nini wana Verdi eza école moko pe akala eza école ya ndeko na biso mo ba Congo nga mwana nga mwasi Karla Kikinga atanga pe wana donc eza école mwa munene eza ya ba Congo banini tout ça mais modi mone pe mala kimia atika biso déjà moteur ya nani ya école wana ma école moko ya bien donc eza penza neti mwa centre bozomona awa bato bana ba moto bazali pedonal ezali donc eza débit ya ba magasin po ba magasin so poussa boye commercial ok mona ba magasin ojaenda commercial donc na sima juste ya cameraman boso na biso do na sima ya cameraman donc eza déjà dans le centre commercial découverte ya la bonheur ni na Glams na Bruxelles mais on a biso pena babi atala découverte to Washington grand pays imbécile de la Munich atala la découverte to na bosani de la Genève la zando national bazano soutenir na kala propos donc toujours continuer sur ce chat OK tout est bien qui finit bien to bandaki première partie émission découverte na kulutu na clé to no ko ça awa kaka na oja la première partie deuxième partie pour rejoindre dis-moi le par rapport ya autre celle le découverte première partie oui donc nazoba en général to comment moi un peu borné donc limité na ba kabosh na biso to mona ka ke musique musicien il faut uta Kinshasa ya poto ke aéroport to tonda il faut to sala ka ba analyse ma musique alors makabo pesa yango o to bato lukaka o Luanda ba bike Luanda e komi poto so Luanda komi poto mais tom si mo pasisa ngaza obimisa yango pesa ndenge ni zaleli bino nde bo jiji yango ndenge ni zaleli émission penza kitoko na sepela ba jara ba émission boye na luka pe moyen na tricher yo problème te
na classe dans ça la tu comment la ça moi là il y a problème si moi ma banga juste avant aussi ça tous na cadre bien et pas il y a Perrine Leya donc il y a staff oui place il y a souvent bah moi pourquoi bato bayaka moi ekiti tellement que Perrine naza mimo naza maman na play et puis John Aishora baza play tous ba DJ Christian Zawana donc DJ Christian donc vient de DJ donc bayamba penza bato bien vraiment donc la émission est à la mamine na poto na ko saluer les prophètes de la nation Patrick Moussoumadi na ko saluer Clément Moussoumadi champion d'Europe en titre na judo Eric Moussoumadi Georges Kikinga Georgette Kikinga ma fille na bosanité Vanessa Kikinga Carla Kikinga Paulo Kikinga na ko saluer donc na ko présenter mes condoléances na famille Kwami Mobimba bauti kobungisa mama na bango Koko Muziri vraiment Koko Muziri molimo na epema na kimia place osali na ko saluer batu tout oyo ba sepelaka na émission oyo sans oublier Radit na pesi Radit mbote place osali na yebi ke olinga ba émission boyeto na ko saluer Meje Ngwala Bibish Mawaya en tout cas bino tout vraiment place osali sans oublier Judith motema ya Vicky. Oh, JDT. Merci JDT. Merci beaucoup. La PCI va abonner dans le biseau, vous s'abonner massivement. Merci à la merci au Vicky. Tout check.